fête ya mama Kimpavita. Ça veut dire les sécurité ne to lobayi ke ba musulman ba fête ya Ramadan, ba fête ya mouton. Ba chrétien ba fête o tozo benga pe Abraham ndenga tumbela nzambe mbeka. Mais biso ato tumbela nzambe mbeka te mais za fête ya soso. C'est veut dire il faut to lukato ba puissance ne dans kata soso yango biso le tozo lia soso. C'est ba ko na so ba lebeke soto le soso to komana esprit na biso ezana ba éveil. Lobama likolo na seko sangana. Ça veut dire nzamba bakoko na biso azana biso na bomo ya seko. Mais soto kutani lelo bandeko na ngai bayaya baleki ba camarade topé mokili mobimba elobama eda po eleke ezana ngonga obiso bayindo to hotelema pona to kanisa pasi o bakoko na biso bamona ki pona to kangolama. Dans manifestation lelo nde to kutani ezali li sekité ezande to mona barab ba fetaka fete ya Ramadan. Topé va faire fête à même. Biso photo lukato yeba pourquoi ba bali à même. Au moins mboka momba ba oli à même. Photo lukato yeba za ba secret za na kati ya bilembo nyonso nzamba pesi biso. Nzete makasa mati nyonso nyama mai tout eza na puissance. Mais le loto kutani a pona mo mekano oye ko pesa biso elonga ya solo. Bakoko na biso balobe ke ezana bana mo ba oya ba ovanda un jour bando tombola lokumu na bakoko na bomba nyoko maki sege toza suna tante to fetaka to kanisa bakoko ya Israël mawa mingi na ba oyo bando kumisa bakoko baninga ke bokumisa ka bakoko ba Israël bo ya bino mo bana ba tombola bango déjà likambu ya solo biso mo to lukato yeba mais avato banda programme na biso to zwa mwangonga mukie to beta lo sambo ya bakoko oye sangisi biso mukolo lelo to boyi mutute bato ba Hollande biso partout na London, Canada, Suisse, États-Unis, otobenga Autriche, partout dans le monde, plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés, ba omona image on a YouTube. To 5 ans que baninga nyoso ba soutenir biso to pesi bino vraiment longonya pe to pesi bino matondo mingi na présence na nyoso. Ezambala ya mbote mais ezaka que chaque le 2 juillet biso pe ba noir photo fête ka ba fête na biso. Oleto la ndaka ko te Noël. Ote abota maka. Obo ya biso mona na otombola biso. Donc na oyemba quelques chansons pona sa nanga lo sambo kande to vandi moi to telemisa bato ezate mais botala ka ngai nini o ngala kolakisa mukola lelo na obligé mutute akoma messager mais nazola kisakaka bolamu o bakoko na biso batiaki likolo na mesa pona kochambelela ka ete bokasi na bango emonana pona ko libérer to pe ko bikisa biso bana bango to botami na mayela sika pona to changer lolenge ya mokili oyo liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nani ya nzambe bongola meso mwene
pona mokili mobimba soto bili loba nzambe za bomo ya seko puisque nzambe abandaka utaka na bakoko na biso nde bakoko balakisa polele ke nzambe wana za libela na libela pona mokili mobimba soto bili loba bakoko etika la seko puisque bamindele bayaki ko changer biso ko tangisa biso minoko na bango poto bosa minoko na biso lelo babengi pondu feuille de manioc mais kombo bakoko batiaka déjà pondu ti lelo yo totanga ngo ka to bango la minoko na biso de la biso ka ta mundele ya beti biso film tangisa biso minoko na ye poto négliger wa biso mais kombo pondu ekufa te c'est que loba bakoko na biso betika la seko malgré biso to bosa bango e komo senga biso nyonso to zonga pona ko zongsa bokasi wana ko bikisa biso donc to sambela mwa mukie pona to pesa ouverture ya manaka o tozana ngo moi lelo mvuluzi kimbangu wakangama sambu benajo kilumbu kimosiki beni sukulantima mvuluzi kimbangu wakangama sambu benajo kilumbu kimosiki beni sukulantima yange sukule mavanga mame sukule mavanga mame ahilwe ngisi wa monao yange sukule mavanga mame sukule mavanga mame ahilwe ngisi wa monao vatotombangi muzulumbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluzi kimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu kembo 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 nzambia mpungu kembo siwa solwa kembo 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 Mungu Baba kembo siwa solwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo kembo 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 onyashongo kembo siwa solwa solo se solo nzambe abakoko na biso tobelelio na lokito oyo lobaki ete liko na seko sangana moi mwa lelo tobelelio na kombo ya mama Kimpavita moko na biso loposo moindo o anyoko amaki solo abatelaki bolingo pe bomoko na bondeko oyo atongaki elongo na onza kumba elongo na onza mbya mpungutulendo ambaza velela elongo na Mungu Baba boyamba bana na bino nyonso bandimi pasi nyonso obino bomonaki pe batia yango na mitema batia yango na bososoli nyonso ya kolakisa polele ete lokwa bino bonyoko amaki nyonso ezali bolamu ya biso batoto botami lelo bopesa biso bokasi nzela na biso mafungwama na beleli bino bolakisa batu nyonso toza na bango moi mwa lelo mukolo mubange mwana muke mpaka bofungwa banzela mutu nyonso mama Kimpavita lobaki yango polele ete okotambola na biso na lukongolo ya bomoi na seko ekozinga sanza na moi okoya na mupepe mpona kopesa biso elike ya sika okoya na mabota na biso mpona kokangola biso ete tozwa bato ya mayele oyo bakopesa limemia mpe kimia na bomoi na seko na kati ya mokili oyo tozali lelo bolobaki yango polele ete mokili ekokufa te kasi bino bopesa biso biyano ya seko na seko tika ete pasi nyonso bomonaki epesa biso biyano ya oyo biso tozoluka moi mwa lelo bolobaki ete tokotambola mikili nyonso ya mokili mobimba mpona kokokisa mokano ya mai nyonso bolukaki mpona bolamu ya biso bato tozali lelo tobeleli yo mvuluzi kimbangu ya ntungunu ya kialwenga oyo anola biso na nyonso oyo nyokamaki uta le 3 octobre 1921 uta le 18 mars 1921 pesa biso makoki nyonso oyo tosili kozanga nzakombo olenkumu mvidele mukulu ndenge bakoko na biso baluba babengaki onyashongo ndenge bakoko na biso batetele babengaki nzakomba nde bakoko na biso bangala babengaki akonga mongali pe oyo tobengi nzambe mpungutulendo ya mbadza nde bakoko na biso bakongo babengaki yanola biso na nyonso oyo tozali koluka mama Kimpavita mukolo mwa lelo ezali mukolo na yo lakisa elembo na yo emonana ndenge obongolaki moto ekomaki elembo oyo tozokobenga ya lokola ya monana to pe ya mapata kati na sanza pesa biso biyano ya oyo nyonso tozoluka kati na moko na moko baye bazangi mabota fongola mabota na bango baye oyo baza na posa ya makambo na bango bolamu nyonso misala makoki nyonso ya mokili mapamboli ana elakisama nsima ya manaka oyo tozali mwa lelo mpona bana na bino bandima bino bolobaki yango ete
tolanda nzelo bino bolandaki mpona bopesa biso makoki ya bomoi bwa seko mpona mokili mobimba etikala se bongo liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo mokili mobimba donc so totali programme oyo biso tozali nango mokolo ya lelo na lombango mpona topesa mpe accès ya kolengela ngonga oyo esangisi biso moi mwa lelo programme na biso ezali ya feti ya mama kimpavita ça veut dire ezali seki te nde tolobaki ke bamizilma bafetaka feti ya ramada bafetaka feti ya mouton bachrétien bafetaka feti oyo tozobenga mpe ya abraham ndenge atumbela ye nzambe mbeka mais biso ayo tozotumbela nzambe mbeka te mais eza feti ya soso ça veut dire il faut toluka toyeba puissance nde eza na kati ya soso yango biso lelo tozolia soso c'est bakoko na biso balobaki so tolie soso tokóma na esprit na biso eza na baéveil tozali suki diba te mpo toyaki diba baoke baozwa coltan na este ya congo biso tokotelengana tokolanda su place coltan ezokende donc tofongola misu na biso toyeba ke soso so tozolia ye moye bayiba esu coltan ekozala te donc horaire ya programme na biso mokolo lelo ezali feti ya mama kimpavita na kati ya makambo etali feti ya mama kimpavita tokolobela compréhension en journée na makambo etali compréhension en journée so tokiti tokolobela explication sur la réalité ya lisolo na kati ya explication sur la réalité ya lisolo tolobela bénéfice ya mokolo yango o mokolo toza lelo mpo tovandi boye nini tokozwa ça veut dire ezali seki te nde tozolobaka ke après makambo oyo boyebaka ke mutu nyonso aose retrouve na makambo ya poto soki esimbaka te eya makambo akisi te biso moko toya bakoko tobotama na nkombo na bango balembi base manifeste na kati na biso yango balobaki ke bakozela biso ti mokolo tokanisa bango lokwa tokanisi bango tokende na lombango mpona toloba makambo oyo toza na yango tolobela makambo etali lokola losambo ya mokolo ya lelo ezali sir oyo tozobenga lokwa exposition ya mikumba na biso nyonso epai ya bakoko na biso mpe oyo tobenga lokwa nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela mpe oyo tobenga lokwa nyamolo nde bakoko na biso balibinza babengaki oyo tobenga lokwa mungu baba nde bakoko na biso baswali babengaki onyashongo mpe oyo tobenga mvide mukulu akonga mongali elingo baka nzambe aza moko mpona bato nyonso tu mais chaque peuple aza na nkombo oyo abenga nzambe so chrétien abenga El Shaddai yo mpo benga ye mungu baba so chrétien abenga Elohim biso mpe tobenga ye nzakomba seka aza moko mais système de jeu ya kosolola na ye to ya kosala eza différent bato na bato fo bazala ndenge na bango puisque moko moto tomona mizima na kati ya mosika oyemba yezu azali awa yezu azali awa donc kuna makambo ya yezu ezalaka te mais baza bana tata moko bamama différent donc tomeka comprendre réalité oyo esangisi biso topesi oyo tobenga lokwa matondo mingi na bandeko nyonso oyo basungi biso mpona manaka oyo oyo toza nango lelo tobandi na bato oyo toza sur place donc topesi lokumu to longonia na bandeko nyonso basoutenir biso physiquement et moralement na kati na ya Maroc oyo mokili mombe ezolanda biso puisque bato baolanda biso partout nzambe akoko na biso abakisa ya mingi oyo basili kozanga na baposa na bango nyonso tu après nde toyo apesi su mbote to pe matondo na bandeko nyonso basoutenir biso na niveau ya libanda totanga pe bakombo na bango lokola oyo tozokobenga lokola mama Otembe azwami kuna na mboka Londres un bon jour peut-être okutana kuna na Londres comme na mama Otembe oyo tozokobenga Koko Shemsi azapeka kuna na Londres tozana mama Ngoi azwami kuna na mboka Autriche tozana Koko Kapenda azwami kuna na oyo tozobenga lokola Normandie na France tozana Koko Sunda azwami na Normandie kuna na France tozana Espérant Bolumba azwami kuna na Hollande tozana Papa Daniel azwami kuna na États-Unis d'Amérique tozana bandeko ebele ya mokili momba tozana bandeko na Suisse oyo babengi lokwa Peter Image oyo asimbi makambo etali site na biso ça veut dire eza makambo ya mokili mobimba kokanisa bakoko na biso loposo moyindo ekofuta biso tango nyonso pona mapamboli ya kino suka te ça veut dire so biso totelemi mpe toandi kokanisa bakoko na biso epesa biso mapamboli mapamboli ane eza na limite te mais so tokumisa kaka o na oke Israël ozwa nini okumisa nde baisraélien tozobaka yezu azali awa yezu azali azalaki na Golgotha makambo etali yo te bayaki nango koya depuis le 3-5 mois 1491 ça veut dire nango nga oyo nde tobotami mutu na mutu alinga banda kozongisa makambo na ye en marche atika mpe baninga mosusu mpo baninga mosusu bauti misika basurcharge biso na masolo na bango e bapesi biso mokumba biso tokumisela bakoko na bango
Zukoto to kumza bakoko na bango to kozwani. To zwelo te, zeke misu na bise fongwa moi lelo na kati ya 1000 milliards vision héroïque o nza komba pesa ki kat na likolo na se na moi na e apesi biso 510 millions de kilomètres carrés o elakisa munene na mokili pe apesi biso o to benga bwanya la maele ya 16 millions 740 000 mémoire. Ya to ba ke so to kanisa bakoko na biso to kangolami. Mais so to boy to konyo kwa mati to luka to sala o batia ki pona biso. Mais bakoko nde balobeke biso na bino nde to sa devoir ya kobongisa nzela ya ba o bakoya. Donc o akoboya e kolanda biso partout o to kozala. O to sali lelo to fongoli o to benga lokwa évolution ya un monde nouveau benga Congo ya sika pona kolakisa lolenge ya sika. Ça veut dire mo kilonde to kende kufate me ko bongwana. Et au bon, on a sens normal puisque mboka na biso Congo azan biloko ebele, mboka na biso Afrique azan biloko ebele. Mais biloko na to mona ngote po politique moko ezali bazo exploiter ngo ba okena na bipai. Politique ale wuti politique ale wuti depuis époque coloniale. Soto bi makama depuis époque coloniale et depuis le 19 juillet 1419 na kata île de Madère, ensemble politique ya ba jésuite na franciscain ba chestre ba dominicain amiral Diego capitaine Henri, capitaine Ruiz de Souza, basangana ki basaki étude ya 62 ans. Balongwe na mokili Portugal après une année le 20 juillet 1420, babeti 750 km na makolo ba na mboka Maroc au biso lelo tozali, pe na Maroc ba côté Égypte, l'Égypte la ni le long fleuve ni le quoi source na ngo na Kivu, ba ko découvrir embouché à fleuve Congo, ndé sika ba ko mona ke Congo na biso za plus ou moins na 31 millions ba source ba mai. Aza 26 grandes rivières au ba bengo ba Chwapa, ba Lomami, ba Lukunga, ba Oto benga Sankuru. Mosco yo ministre ya pêche. Musano comme l'absoba ba papier, au sommet l'absoba bateau te. Pour notre pêcher pe wa mai na biso. Ya to bi ke to yeto la musa esprit na bilo lokwa boza sima mindele. To bimisi mu pepe mama qui mpa vite après tel sabino que so za ministre la pêche, sommet l'absoba bateau exploiter moi ya Congo. Mais so zo mbaté ça veut dire aux allés sous la colonisation. Mais biso to yeto délibérer bino dans to fongo la esprit wana we kanga bangi pe sa biso bokas. Pour na suksa makna kana biso lelo to lobi ke to zali na 310e anniversaire. Ya mama qui mpa vite. Ça veut dire na kata mama qui mpa vite to loba ete to kotika kokumisa bakoko ya bapaya. Donc totika kokumisa bakoko ya bapaya o bayela kibiso. Pamba te ezali kobakisa otobenga pasi likola pasi. Kasi tokumisa ya biso moko pona mayele na bwanya na biso efungwama na mokili mobimba. Zoto kumisa ya biso moko tofungwami, mais soto kumisa ya bapaya e alo kwa surcharge to saela bango musala. Pona oko bato loba ete bakoko na biso loposo moindo bazalaki na oto benga tope bazalaka na posa na biso oto benga tope biso oto benga mitolo na bango. Tokumisaka bango tangu nyonso pona tolakisa bolamu nyonso bango basalaki na misu ya bato. Pona to kangolama. Donc avant to kangolama nde to la Congo eza en passe. Il faut to kanisa bakoko na biso. Il faut to yeba importance ya bolamu bango basalaki. Balamba ekwanga. Kwanga bachango na boîte à conserve te. Et ça na délai te ko e ko pour après 10 ans. Donc biso ce qu'il faut to yeba importance wa soto vandika bongo etali biso to souffrir ti to zonga. Pona okesuk sa to loba to zana historique ya mama Kimpavita. Maman Kimpavita o tozoka azali elenge mwasi avanda na royaume Congo avant Kinshasa botama puisque Kinshasa botama na 1882 na Kitambo. Avant Kinshasa botama na 1882 c'est que ba mindele o ba utaki na otobenga Égypte ba yeti na royaume Congo basali makama royaume Congo ba déstabiliser royaume Congo na 1570 ba yakana ba Zulu ba bikole belé ba buki l'église. L'église tango ekufi bande wona so ba congolais musu ba ke matakuna ba ke sa Saint Paul de Luango otobenga lelo Luanda to pe Angola. Ça veut Luanda na Angola ba portugais ne ba sali nga partir bitumba 1570. C'est ba congolais tout baza kuna ba to ba kuna to benga lelo ba angolais baza ba congolais. Le dossier na bango to retraité en. Mais to bi maman Kimpavita botama na 1684. Azaki vierge. Ne balobago Marinda za vierge biso pe to se retrouver na vierge na biso azaki âgé de 22 ans. Nous avons qui a eu prophétie en Zamba bakoko na biso ke elenge mwasi Kimpavita kende na Zamba zwa mwana azakuna. Donc yem ta websa biso mwana na utaki wapi. Mwana ya babota ete mwana na komona eki mbangu ya ntungu na kialwenga. Yeta wa ke zwi mwana wana yazaki muyaka. Abota na 1684 na le 26 juin 1706 a eu prophétie en Zamba bakoko le 29 juin 1706 basango na ba protestant bakangi
na monsieur tobenga Lorenzo da Luca topé Laurent Delic na Bernardo monsieur Bernard. Ça veut dire baza ba dossier na biso ya to simboka Portugal ke loko botumbaki to botam pona osambisa Cour pénale internationale ba mindele ko laksa bonke dossier qui pas vite à notre traitant. Ça veut dire muto ke lo lazate ba ba ozela lo la ba ke nous avons beaucoup de dossiers bo pandi ba foyer na biso ba misu baza na États-Unis to yeba bangote mais azale misu makila na lemsu boko kuta un peu bolingal boko mwasi na mbal po massa makila na mino et se croiser donc to bi ke ba yeba ke baza ba problème na biso donc maman qui me pas vite akende ka zoki mwana na le 2 juillet le 29 juin 1706 azui mwana tanga zozonga na mboka puisque lokota mwana na zamba azaki protégé na des géants des esprits noirs. C'est que tant que tu as esprit dans quatre églises, il faut que tu aies un pasteur malam, que bon biso ba tout monde esprit mamboé ne zaraté, esprit lunge zaraté, kaba Gabriel na ba Michael. Donc ça veut dire ezali ba tchapso na trouble. Nous tam tu fois le ka kombo nae. Tant ba tumbie moto ba kangie na le 29 juin, le 2 juillet 1706 ba tumbie moto. Moto ane bon wana ki arc-en-ciel. Tant que bon arc-en-ciel batala na buto mukolo ngonde ba mona ki siko elembo ya mwasi na sanza. Tant que moi si na sanza ba biote et pexame dimanche ba to kota zamba moi si moi congolaise akota ki zamba na mwana na mkongo pona luka bakoni nde ali moi ikuna yango biso dobi kete bakosa ki puisque azali mama ya mokili mobimba baye ko kanga oto benga lokwa mama kimpa vita de to uchiko loba pe batumbie moto ça veut dire na kati ya makambo wana nyosu ya loba ki tomba bwake na moto abi moi mwana botumbinga na ye akozonga na mokili komne kimbangu yaza muyaka aza mukongo te tala loko ti mwana mais lelo mwana na babimise na dossier ba Congo maintenant ya loba ke mwana botumbinga na moto akoya na kombo kimbangu wana ezaki le 2 juillet 1706 tomba otumba ye moto batinde ba suku na ba yaka ba ke luka bakoni à cette époque bazo boma batu so ba boyi ko yoka loi mundele ba bomio to zaki na force moko te maintenant la mwana mwasa telema ke ya 22 ans vierge ate ya ki pe loba ke bolamo bakoko ekotika la kotelengana te pe nyonso eza malamu. Donc pour nous relaxer, continuer la mission de l'obéi était revenir à maï au tokozwa, ce qui to kanisi bako qu'on a biso, y a l'élo, to y a l'éco l'éco, on bololo. Babi que ba premier docteur ba outé na mokili à Europe na 1622, ba se dirigeait na mokili à Suisse ne ba ke sala 8 états. Na 8 états wana ba sangani na o tozo ko benga lokola Croix Rouge ba se 9e état et bi mise biso o tozo benga lokola makambuya otobenga 9 états où ils ont géré mon kill. Ce qu'on a quand on a kamwana biso to bobo ya mutu te mais to bi ke revenir to rozwa otobenga lokwa mapamboli ya kino sukate. Donc ce to ka tsaba ko na so ne bomo na ba musulman ba fetaka mboka mumwa ba tumbi so la meme. Po anipo nzambe ya bakoko na bango ba bengi ala atindaki koko na bango Abraham abikete tumbela mwana Ismaël selon ba musulman. So tumenga mwana Ismaël na tese na motema na so linganga azwi mwana che bakonya tumba Ismaël boy pa nzamba habite ta mupanzi na meme azawana ay bango nyoso balandeli mbo koko na bango bako motumba meme ko to bande na bango su ba chrétien habite mwana lezaki Ismaël te mezaki Isaac. Ça veut dire confusion la place wana yon biso bike nzamba ko meka yote ko meka ngate po depuis ça ko na libu mama ayebi yo malamu ayebi ta d'esprit na ayebi ke muto yo akoka makambo te moyeto tshena makambo ezate. Ça veut dire ko meka biso te wana to tala o malamu yon to bike to zwa mapamboli ya kino sukate to zwa oto benga lokola mabota ya batu ya maele ya bwanya na maele. Ça veut dire makamoto loba États-Unis d'Amérique azwa image ya mama Kimpavita a tchango comme statue de la liberté. O ezo gérer États-Unis bache ekoti moi sina ekoti nzube na mutu. Yango esa bon puissance ba gérer monde mais puissance ba jouanga partir à Israël puisque na kata Israël nde sika ba yiba ki makamo yuti na Égypte et ya kikuna to fonga ba secret nango à la longue. Pour nous continuer maintenant avant tout ça, tout le même comme considération en journée. Considération en journée, tu vas dire ezali journée, il y a bénédiction du monde. Mukolo oto benga lokwa ya mupepe ya sika. Pour na mbongo wana makambutu. Donc ndeto sanga lelo boy ba partir lobi makambo changer. Mutu tu o tenga voyage simba te tozo kende biso nyonso.
nanga moko atozo kende tokutanga kuna toloba ndeko mbote makambo lobaka eza solo eza miracle te eza tobota na puissance ya bakoko yango moni bazo convier étoile na biso po ba détruire on bamsu ba ok simba bakisi bamsu passe leki ça n'importe quoi mais biso ba bito ça n'importe quoi te po ani po tozana makambo ebele na nzoto na biso faut répondre activité o tobenga lokwa ya mokilio. Résultat final ezanine résultat final na biso to sangani lelo ezali ete to tombolaka ba milimo na biso nyonso ya loposo moindo po na to kangola maka so to kangami kake o Ange Gabriel obo Ange Ilunga obo Ange Kabongo ya mutu mwindo azate obo Ange Muchipai obo Ange Mayala obo Ange donc ba kombo na biso to ana mundela luka ngo soke na aéroport à Tanger te mais ya otobenga Kaza to ba aéroport nyonso ya monde ba otala babi komo non baluka vrai non baluka ba kombo ba bakisela biso te ba baptême o baluka wa Georgine te baluka wapi Ilunga na mundela o respecter mais yo mozo respecter te yo zo la na mundela o ke mundela za rien azo yiba ba mboka na biso aza ba dossier to sambisa e biso zo bo tempo na to traiter makambo wana nyonso na to biga résultat final ezoya to bengi o to benga mama Kimpavita héroïne pe lumière du monde pambate azali o to benga lokwa grand esprit na biso le poso moindo pe azali mama ya mokili mobimba donde ba chrétien ba kumisa Maria lo sako tondi gracia ba benisho ya mbo basi nyonso bon mama Maria wana boti pas même bana mibale aboti ka mwana mo Yesu bosiko ba mama biso ba boti biso 5 6 10 na ba famille siko ba nani baza beni tota makambo wana bien pona toyebake mama Maria za beni te po aboti mwana moko mais biso ba mama aboti ba 10 15 ça veut dire ba mama biso ne baza beni o tozo benga lokola groupe o to bongisaki lelo eze bandeli to ana na ba possibilité te mais malembe ekolata mboka momba po feto to vandi tina kin ba fetan na gouvernement Congo a fetan o pour décorer ba avion so bolandi yango bo na lobby bo mo ba avion ba décorer mais baza en repaté pour fetan o za il faut to li a soso mais ba nguna ba oli a soso te ba sango na mobulu ti ba luka biso poto la tsama kamongo ezandeni eza mutu abondela mutu te mais pona makamu o etali groupe ya choral o to bongisa ki to moneke espace eza muke mais pona osala lombango to lobakaka mbota mama lamu mama Kimpavita onyokwa maki mingi pona loposo moindo na bwanya pe maele oza mama ya mokili mobimba bana bandi miyo lakisa bokasi na yo mama Kimpavita oza mama malamu wana toleki na makambo etali groupe ya choral o peut-être obongisaki topesi matondo mingi na bayenyosu oyo basoutenir biso nde tolobi moralement na physiquement ezali mokolo oyo tokosalelaka manzaka ya aigle sabe nde toza boye 24 communes na kin bamati ngomba mangengenge kuna tokenda tomataka batomata ngomba mangenge fo tozana manzaka aigle aza na puissance ya bimisa biso biloko ebele mais toko développer yango te po bato mosusu balobaki oyo te ezaki nganga oyo ezaki bonganga obongo Samson makasa nzambe na suki ezaki bonganga te obongo David abomaye Goliath na libanga ezaki na nini na kati po ekoyesa Goliath po azaki pomba ya mboka yango tobika ifo toluka toyeba basekret nyonso tokota masolo na luyenge te donc topesi mokolo malamu na biso nyonso ezali mokolo ya oyo tozobenga lokola komata likolo ya ngomba mpona tovanda na esplanade ya bakoko na biso ça veut dire ngomba mangengo tomona na Kinshasa basango bakenda kuna kosala ba prière ezali na 444 grottes eza kuna na Kinshasa kota Kinkole to Maluku ezali na libanga moko eutaka na sanza na premier siècle première année babengi en grosse pierre hypothétique aimantée ekitaki likolo ya ngomba mangengenge pe ezopesa biso makambo ebele donc so toyebi makambo wana ekozala malamu mpona kosukisa mokolo na biso ya lelo tobikaka ezali mokolo ya
otozo benga lokwa komatali kwa ngomba ezali mukolo ya kotombola lokumu ya bakoko na biso o banyokwa maki pona kolukela biso banso otozo benga lokola kimia ya libela na libela donc pona kosukisa to lobika keno mbote na biso nyonso otoza awa eza mukolo otobike masangeza te meza mukolo toliaka mwa soso mukoto koma ya makoki to andoza pe atato a 1000 mutu nyonso akuta soso nae maloko eze bandeli pona olakisa nzela yango tolobeke mutu nyonso aya bapesa mutu soso moko ya mobimba alia donc tovanda kimia tobatela esika tobatela honneur ya mama wana eza likambo ya rankine te soza rankine na moninga zela to mbosisa tokutani kuna na J5 to wapi place ozalaka botraite yango mais mokolo lelo eza mokolo kolinga libabe te so olingi libabe osali desordre ozwi libabe mokolo bakoko nyonso bavandi baotala biso po twana bakombola bakoko mayele azali koko tozobenga mfumu azali koko tozobenga bakoko nyonso bazali awa donc nasepeli vraiment na boye ibolamu na bino nyonso topesika nzela na mwangonga moke baoservi mutu nyonso mpona azwa pe oyo tozobenga lokola makoki na ye ya mokolo mwa lelo nzambe bakoko na biso akumisama liloba ya nzambe bomwa ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nani ya nzambe bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu yake ya kekele na kongo babengaka ye nzambe mvidi mokolo onyashongo akonga mongali nzambe ampungu yonde abaye nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko ye yonde mozalisi nzamba nguya bakoko balonaki ndunda eglize lesi batunzoto bakoko balonaki pondu eglize melisi makila kindoki nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko ye yonde mozalisi nzamba nguya doto pesikaka mbote na biso nyonso boye ibolamu ye moko Eric Zoea a occupé biso na makambo nyonso par rapport ya ba programme tozana baninga nyonso topesika mbote na ba mama nyonso basali biso musala mpona tovanda lelo tolia loboko na bango toyebake banyoko amaka bazika moto ça veut dire mokolo ya lelo eza mokolo ba mama soko oza na mwasi ko négligaka ete yebake basi nde baza na puissance sacrée ya kobotaka biso ntango nyonso donc topesi bango matondo mingi bazaka na bolingo ya kobatela biso oleke basanzaka biso na ndenge ya kolongolaka bazemi mais nzambe aboyi makambo wana mais apesi biso lolenge ya kolakisaka ata pasi ezali mbotaka mwana lemsu lobi kuna ende moto akobikisa mokili donc mbote na bato nyonso tu tozela mwa ngonga mpona totala continuité ya programme oyo toza na yango mbote na baninga nyonso mbote 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 ouais merci toyoki koyoka message ya messager Kimpulu Nkoko Kimpulu toyoki yango na matoi na biso toyoka yango na motema po eza makambo na biso nyonso ya bakoko baopesa soso na mutu nyonso oyo toyebika na invitation na ye ezala na table bayo baolika na soso tokende wana ndenge logique kwa makoloba te po esengo eseli eleki makasi mpenza nasepeli mingi mpo na mama Kimpa ndoyi mpe ya mama na nga nasepeli ya mingi feti mpe ezoleka nango bien tozosepela tozolia esengo makasi vraiment c'est très gentil na Congo Simon Kimbangu mwana Congo toyi juste représenter la petite invitation yango toyo se présenter Papa Simon Kimbangu aza papa ya ba Congolais tout
aux la chrétien, aux la musulman, qui mangi c'est les écoles et mboka na biso Congo, to ignorant jamais. Les invitations à pied biso c'est normal, il faut tout se présenter pour ça marami mboka. Il y a un moment qui te se présenter les Tota na esika touta. Surtout biso ba Congo. Tu vois, totala nanu kibu jeunesse na biso te. Na otala nanu esika nanu ba papa na biso na ba mama na biso esika ba uta. Donc yango moni pena ntuka na ye pena po tous l'ensemble pona ko kanisa moyi oyo akenda depuis kala quoi. C'est ça. Toi qui dans le cadre d'invitation il y a maman qui pas vite donc nous tout tu assister à nous c'est bon l'équipe peut quoi net na film à suivre. L'impression est vraiment positive, un sentiment de joie, tout joie qui est invitation par rapport à messager qui message on a répondu, donc c'est ça quoi. Surtout quand on a développement philosophiquement c'est intéressant, mais il y a des développements à faire par rapport à ça. Donc donc il y a idéologie donc chacun a sa façon de prendre les choses. Donc il ne faut pas que les positions obligé à convaincre quoi. Il faut que les soyez donc c'est un peu ça. C'est une philosophie donc c'est ça quoi. Les lots qui fait ya maman qui pas vite soso il y a symbole. Il y a symbole, il y a fait maman qui pas vite. Bandibou, ba musulman, ba fêtera fêti des moutons, ba l'air à mouton. Et tant que fait maman qui pas vite, messager qui poulou, na kombo nyoso to ba koko, yango lelo alesi ba tout soso. Yango dans la cérémonie soso. Merci mingi na batutu ba soutenir masolo oyoyo nesi président Guiro Tambo Mabele Milamai Mozalisi. Merci aussi na Zouria, merci na vice Langweta Didier Langweta, merci na Olivier Mojora, nanga moku Seigneur X Maître Chebwe. J'espère que fête qui est bien, bandeko tu ba lié soso moko mutu moko. Yango lelo le 2 juillet ezali fête ya maki pa vita na kombo ya nzambe ya bakoko etika la seko bomo ya seko oboyi bakoko rozwa fimbu ya kekele etanki indice Seigneur X Maître Chebwe na pesi ba mbote na nga tout côté ya Latifa na Londres na pesi ba mbote na nga côté ya Gaga vrai chéri na kati ya Suisse na bosanité boze belé tellement Chéri Malete na Kinshasa mbote no yango wana na bandeko na nga tu Aniwadi Julien Chibangu merci oh moko ya so yani oh
C'était ça le jour J. Mais tu as filmé, donc le message avec ses amis. Je l'aime la sauce à Moubima. Merci. Parce que je suis comme ça, je à serrer. Mini. Je liberté de savoir la moto à bien en puis, il y a la voiture, la moto à mettre chez vous. Tout d'abord, tout ça.